lokola Dawidi tokweyisi bapete mpe bakapasite na biso liboso na yo mosantu topusani liboso ya ngwende na yo toli kotombola nkombo na yo ozali mosantu 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 kolona belemi liboso ngwende na yo ya bokonzi mpona kokumisa nkombo na yo bosantu bonzambe na yo oza mosantu 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 masiya yokumama oza mosantu 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 masiya yokumama kolona belemi liboso ngwende na yo ya bokonzi mpona kotombola nkombo na yo bosantu bonzambe na yo oza mosantu 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 masiya yokumama oza mosantu 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 masiya yokumama obongi na nzembo obongi na nkembo obongi na nzembo obongi na nkembo mosantu ya lola ya mayango obongi na banzembo obongi na lokumu obongi na banzembo mosantu na lola ya baloyembo obongi na nzembo reconnaissance amo tozelokota papier elenge ya Congo glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata merci beaucoup. Bon poto baotu bazolinga oyo balinga la Congo TV officiel avec tonton Juvenal qui bat la garçon très bizarre aux événements brisques dangereux et suspects. Bano kono se bayeba qui par rapport ya lisolo ya mosolo maman na biso oyo atika ki biso le fait du corps ezala ki lelo awa toza na Bibi Play juste ka na matongi awa na la grâce à tout près à Bibi Play dès lelo toza na artiste à danger Asbel artiste à danger Chaka Congo to remeka pe ko solo par rapport il y a disparition il y a maman na biso mosolo oyo toyeba ki na groupe Salongo à qui je dis nos condoléances. Merci. Alors, Chaka Congo, Lelo Oyo, obsèque, il y a Maman Mosolo. Bato Bazola Nabiso, d'abord, Maman Mosolo, relation ni Nyango Azaki Nangona Chaka Congo. Ngana Ibaki les autres Mosolo, à travers Karine Pala. Bali parmi Bato Oyo Basutanangai, na sans danger. Mokosu na Salaka, événement Moko ya honoré ba veillard, ba veuve. Et nani tangona papa Boucha basali président Assemblée nationale après ça biso $30 000 to soma ba congélateur to soma ba pour la veuve en tout cas maman Mosozaki la communauté d'organisation en tout cas vraiment que c'est une femme oyo azoko considérer mingi na benge moi sinangai metango kisango en tout cas vraiment Sandra Bumba mon Sandra Bumba nani muto Juvenal yeyo benga ngai ana benga so 10 mois yango ti lelo vraiment na ebité quoi ale Bumba mission no ka vraiment que mission no ka na biki bo ça va passer impresser à reconnaître Ndombasi na biki amuni mabasa ko bunga rosette mosolo en tout cas ça va passer mingi alors eloko nyongo ezaki beat ya maladie na ye kokufa na ye uti na nini abela ki to nini non biso za association to do ba rumeur te selon il y a pas rumeur que azalaki ko sala la comme collaboratrice na groupe Salongo baninga na ye ba matricule bimaki le koye bimaki te de ça qui passe mingi yango akenge na kinkole ko se défouler jour J abe asomi suki na ya ba mèche abengi mona mona ngama loka ngesuki etieka ndamba wa abi anake pe manana oki bien te mbala moko ba l'hôpital kufa ki yango wana. Alors kokufa inopine oyo moni oyo yoki pona yo ko juger yango comment analyse ni noko sala ora analyse ça facile hein analyse facile ozomona que analyse yango facile. La fille était choquée. Elle est choquée.
na mikolo ebele asala na RTNC azwaki matricule na ye te epesaki mpasi mingi mais en tout cas analyse osala que basociété ebele basaka biloko wana en tout cas bomeka soki moto aumeli mpe la société bomeka honoré en tout cas vraiment que Mosolo est parti moi na abota la 77 le 23 oui le 23 3 77 à quel âge vraiment très fleur en tout cas vraiment 40 ans. Oui entre 40 ans mais là on a regretté hein Juvenal toi avec son idée hein parce que les lombons ils étaient bâtis dans la vide hein terre vide hein terre vide au moins même photo moi là c'est en danger hein donc il fallait que l'association soit disant mais de toute façon à ça en danger à rapport à bon côté d'abord la compassion hein vraiment que moi d'avoir vous avez dit à ça en danger la poto d'abord nous c'est la compassion mais Satan tiara mbongo non en tout cas maman nabiso voilà maman va transfert en Angleterre en tout cas vraiment que Mosolo anianga mingi yango monike obsèque yo to remercier ADG RTNC c'est elle qui a donné cercueil yende sunga momé baninga na ye ba papa makala na groupe one tâche mais yo mona kati tant que ça kufa ka na la télévision au moins wa TV ba équité so maman Olive avec Kimbongo mais Juvenal ba on yanga za pembeni te il faut comprendre que non ba yaka na matanga ka pona mbongo s'il n'y a pas l'argent comme on a bangoté hein Brigitte Biterani na bisa ko ni ndimaka te o la ka pamba o la ka te hein je vais pas mettre ça ba la grande chaka Congo nakato maloba te na bato tu bola na biso apport nini oyo ya artiste à danger apporter na day oyo day en tout cas tout ça que biso organisateur to ngai na groupe one tâche na RTNC en tout cas na tiaki bangoté ba ne moni que meso parce que olongwe parce que mbango monde ça déjà plaqué n'a pas des artistes il y a déjà premier na maman melekiawa to ça entend tout ça en lobby to ça les plaquettes naie tout ça il faut honorer ce qu'on a mais de toute façon à ça en danger famille moni hein ba remettre dans mbongo moko on appelle ça la scène musala wana avec confiance ba vous de ça toujours pas des artistes kotia plaquette na kotia chapelle n'a pas des artistes je crois que ba moni ba na bande comme Mosolo kufi ti ya kufi hier il fallait to reporter kobima Mosolo. Je crois qu'on a dit ça, alors on avait prévu que non, ça va nous causer problème. Mais pourquoi on a raté, deux, il faut que vous ayez un négropole. Le 30 juin, le 30 juin, le négropole va s'arrêter raté. Il y a un moment que les lots sont obligés de changer de cimetière et c'est que les chéris n'ont pas Mosolo. Alors, merci beaucoup, Chaka Congo. Mais le lot, Batu Balarape n'a pas retrouver l'issue groupe Salongo. Mais pourquoi groupe Salongo on a théâtre oyo salaba modèle le théâtre Beba toko sama kambute toko bomba tete toko rapé sonité. Mais pourquoi groupe Salongo Batutu bazarana posa peut-être va retrouver et en plus je rappelle à bato bala na biso théâtre ya Kalala ya succès mais le lot théâtre comment ya mbongo. So tali groupe Salongo basala succès mais apparemment bango tout et appelé na mutu oyo te a gagné pena vie na théâtre wana. Bon Juvenal balbaka kolo famille azali Chaka Congo na kolo na kolo famille na été Juvenal s'il vous plaît oyo ndeko Mosolo soko na kamako tuna direct banali ba contribuer banali ba sungi bango itoko tuna yaya ya Mosolo ndeye wana. Nos condoléances maman. Alors, ndeko na yo Mosolo, otozomona awa, balobi na biso ke akufili wa moko brisque. Mais bino mozara na ina ndaku. C'est dit à quoi disparition na ye? Ebi tozomona été toko expliquer ndenge ni abeli na été, zaki juste kaka malaise. Ye moko atambolaki ake na hôpital, ba prélever tension, ba monaki ezaki na 7, ba remonter ngo ekomi na 10. Azongaki pe na ndaku ye moko. Na butu asanzi na tongo samedi ye mo susu azongi su hôpital babi batali tension ezaki normal 18 babi batike na observation ti na 17h wana akomo kapal juste na niveau cœur awa alobi na oki mbumu na oyo kondire loko mo evimbinga awa nazo kokate na okokate okende no so mutakendaki wana ezate ke to kota ki mima ezate ke to abelaki o ezalaki nini
éviter. D'accord, juste malaise à Salaki, bâtir une observation. Mima, 17h. Mima. Disparition na yeni après kokufa na ye. Mima, en tout cas, les beaux na famille ni obino comprendre. S'il vous plaît, vous allez me dire OK. To remercier moi mwasi oyo. Nos condoléances maman. Merci beaucoup maman. Merci. Moi mwasi oyo akotina na motema. Bango nde baninga ya mosolo, bango nde bazu sala oyo. Le sala oyo soki talo nango ogangi. To remercier la Gracia. Vraiment la grâce en tout cas. Pourquoi ça parce qu'on a évité pourquoi ça li cause ça la bon belé pour la mosolo. Autre question. Alors maman, cause ça c'est bien. Mais ce qui te dit que on a mis belle qui c'était dit quoi babi ko kufa na ça ko kufa mo inopiné o la tika le belle té problème mon côté. Bon. Et là il me comprendre. Après ça va que na ye bongo. Azaki na ba problème d'abord personnel ya ye moko ta parce que yoza camarade na ye ya motema o za grande sœur na ye propre. Mais analyse ni obino bosali. Aki na mo ba problème ya ye moko privé et ko bala na makaba musana na ye ne sali choc wana. Surtout le problème privé, mon solo a un problème privé. Azali na honte parce que ngala mon soto bando sola ma solo tam suso kokolo ba peut-être na grande sœur na été na mon solo bando sola na ngai na mon solo ndo sola ngami na yoka esika lela pasi aleli problème te na yoka été bon on a ngana olobaka asali tension bon je sais pas papa mais abela bando ko bela kala ou bien beli ou bien nini mon solo ngana ok na problème te toujours on a voyagé na soleil na mon solo a un problème te na zongi ki nazo sola na to mona na boete parce que na la ka kelo na ela ke na yaki na wote na comment okima mais na WhatsApp to bandai ko solo la téléphone heure nyonso tout au solo la mon solo a un problème te. Merci beaucoup maman, courage. Merci beaucoup, merci. Moi que ce téléphone Leli ah on te bien ngai papa ya Tony Bodi à 4 c'est bien. Asa di 4 na makala vraiment c'est malheureux vraiment que au succès na yaya parce que yaya a parlé à biso que le leki choc na zui ba biso ba côté na yaya na. Merci beaucoup. Na limite na so ba temps ebelé parce que on a choc à makasi. Bato ba Holanda yo ni ba ko comprendre. En résumé par rapport à Liwa Yandiro na yo. En résumé, on a à comprendre que nous sommes que des passagers sur cette terre. Liwa ya muninga ezalate non, on a comprendre que sur cette terre, nous ne sommes que des passagers. Oh, de lui comme nous solo, notre soeur, notre ami, et qu'on peut frapper dans la souche. Donc, tous allons toujours prêts à appel au. C'est ça. Merci beaucoup. Tu racontes une question, on a bandeko apparemment comme si bandeko nyonso ya groupe Salongo, ba se retrouver ba sala ba succès mais ba sala ba succès à l'art. Sikoyo. Bango basali ba Jean étincelle mais d'une façon que basali ba deux doit vieux kwedi omoni azawana que être un lelo ba comme wela qui président mututel qui président ate vraiment que baroyokana vraiment que baroyokana en tout cas Pichuso de Lausanne semblé Pichuso de Lausanne yo baki nanga ke na ibsa sai kaka azong sa candidature na obisa ye parce que à retirer non à retirer qui nga lingi sa azong sa parce que c'est un monsieur c'est un garçon qui a trop de compassion. Merci beaucoup Chara Congo. Alors bato te voilà alors bato ba na biso ba ko contacter yo comment pour na information mususu mais tout le monde va côté voilà 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958. Alors maman Nangasa, maman Bevinda, maman Shekina, nazo kokisa 60 ans d'âge. 11 ans sans danger vraiment beau ça la makasi vraiment na ba publicité vraiment que papa Nanga mission no ka impressionnaire kondomba c'est mission no ka 100% nzamene bike mukolana amuni mabasa mukefu mukendi bema kwamba na ngona Luanda totema na biso lembi ya na lembi bana tongo na lembi pas merci. Merci beaucoup. Bato tout balandi biso besoin information par rapport au Yandiro la biso Rosette Monsolo au Otika biso tout ça ko compatir mawa o na famille ba collègue na ye bato misala na bango ba ami connaissance biso pe presse na dossier ba comédien je suis très dessus Glody Diasiga la mignonne la mignonne
Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.